Bote na babanso bozuli bakoya kolanda magazine na bino Info 15 RDC magazine ya proximité paix à visibilité magazine où joue à capon entre population paix bayi politique na République démocratique du Congo paix boyi malamu na bakongomani banson. To fongo l'édition mokola lelo mukonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayabaki bongo ko assister na stade de Martyrs na mubange na match où ebetamaki ya handball entre République démocratique du Congo paix bayi ya Égypte. Ba détail na élément oyo. Après bozongi na ye na mboka ya Angola, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a assisté kibongo mokolo ya mercredi na journalisme na stade de Martyrs na match oyo ebetamaki entre RDC République démocratique du Congo na Égypte na tina matali quart de finale ya 26e édition ya championnat d'Afrique de la nation oyo ya handball senior dame ebetamaki kitoko avec impact na idéologie parce que bana mboka na Égyptien bayebaki komouye mayo kasi sengeli bosimba pe baete match yango esila kinde na 22 à 23 kasi Léopard de la République démocratique du Congo azalaki bongonde éliminé na compétition pe tokoyeba ko participer te na championnat mondial ya handball oyo ekobetama na mboka ya Allemagne pe na Pays-Bas na année 2025 le 27 novembre kino le 14 décembre. Nasuka na yango, mokonzi ya mboka, garant de la nation, comme un bon père de la famille, ayeba kibongo na ko s'adresser na ba joueuse na biso ya handball pour na ko conscientiser pe ko pesa bango pifo ba ko kende liboso parce que oyo ezali réalité ya sport kasi ezali sukate. En tout cas boende ezalaka to pesi mokonzi ya mboka. Merci pour papa ya solo azalaka nde boye. Totikala kaka bongo na Kinshasa epai wapi na Assemblée nationale mwana mboka Matata Ponyo Augustin ayebaki bongo na ko déposer rapport na ye epai ya Vital Kamerhe lwaka ningini o asala kamsala avec impact na idéologie pour na dossier o etali kambu ya embouteillage na ville province ya Kinshasa. Reportage. Kambama kibongo na mwana mboka Matata Ponyo Mapon, commission ad hoc oyo ezolobela makambo etali salite na ville ya Kinshasa pe bitongela mwanza. Likolo na yango embouteillage oyo ezoyeba na mutuna makolote na ville province ya Kinshasa. Bango ba présenta kibongo rapport na président tope mokambi ya Assemblée nationale Vital Kamerhe wakaningini oyo ayambaki rapport pe azotanga yango na limemia nyonso avant ala kisa yango na plénière liboso ya ba député nyonso. Président mokambi ya commission oyo Matata Ponyo Mapon na lisanga na ye mokolo ya mercredi 4 décembre 2024 ba présentaki rapport ezalaki na kati na yango ba point ya motu ya misato ya liboso ba cause ya insalubrité pe ya bitongela mwanza na ville province ya Kinshasa ya mibale eloko nini esengeli basala pona kolonga ba phénomène oyo nyonso ya suka pe ya misato ba recommandation pona kokitisa pe longola libela maimambi na ville province ya Kinshasa esengeli boyeba ete délai ya rapport oyo ekozala communiqué na plénière liboso ya baélus nationaux pe ba oyo baza chargé ya kondima proposition ya bana mboka oyo na Assemblée nationale. Mais boyoka mwana mboka Matata Ponyo Mapon ndenge apeselaki rapport oyo. Aussi ceux de la ville de Kinshasa parce que le président a apprécié le travail. Le président nous a autorisé à pouvoir présenter ce travail à la plénière. Ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, o asalaka musala na ye kitoko, lobby na briefing, azalaki bongo na ministre F. Bazaïba, pe ministre de la Santé, ba beta ki matali intérêt ya ba Congolais. Reportage pe ba détail na élément oyo. Toma ya communication pe molobeli ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya, toma ya bokolo ngono bwanzoto Roger Kamba, elongo na toma ya environnement F. Bazaïba, balengelaki mokolo ya mitano ya sanza ye ya décembre, briefing de presse liboso ya bapandi sango. Balobelaki makambo mai matali mobembo ya mokonzi Félix Tshisekedi kuna na bituku ya Tanganyika ya Otuele pe ya Bazuele. Na oyo etali Tanganyika na Kalemi Patrick Muyaya atalisaki
apelisaki ete mokonzi ya mboka akambaki 11e session ya bakambi ya baprovince. Abakisaki koloba ete mbula matali ya ekolo Congo oyo ekambami na mwana mboka Judith Suminwa ezali kotalisa mokano malamu mpona ete bingumba moko na moko eyeba na kokende liboso kolandana na emoniseli ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Patrick Muyaya atalisaki ete mibembo ya mokonzi ya mboka ezali mpona kolandela misala nyonso oyo mizali kosalema na baprovince na cadre ya programme ya développement ya 145 territoire. Abakisaki lisusu ete kaka na programme ya développement ya 145 territoire bitelo bahopito babatima ya lolenge na lolenge ezali kotongama na mboka mobimba. Ministre ya environnement pe ministre d'État F Bazaiba apesaki longonia na tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi pona lolenge azali kosala makambo oyo ezali komonana na miso ya population. Abengaki gouverneur moko na moko ayeba na kosala mosala na ye malamu pe ayeba na kozwa responsabilité na ye na oyo etali kokamba province na ye. Lolenge moko ministre ya santé Roger Kamba asepelaki na ba effort oyo mokonzi ya mboka azali kosala pona botongi ya ba hôpitaux na ekolo Congo démocratique pona kaka baimboka baiba na kozwa ba santé oyo elongo bani. Totikala kaka bongo na ville province ya Kinshasa, précisément na commune ya Bandalungwa. Patrick Muyaya azalazala akendaki bongo ko lancer ba activité ya 69e anniversaire ya commune ya Bandalungwa. Reportage pe détail Espoir Amala. Ministre ya communication pe molobeli ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya alansaki bongo ba activité pona milulu ya 69e anniversaire ya commune ya Bandalungwa mokolo ya le 5 décembre kuna na salle polyvalente ya Lingomba catholique Saint-Michel. Et salemaki na présence ya bato ya ndenge na ndenge kati na bango député national Eric Tshikuma, vice-gouverneur ya Kinshasa Edi Iyeli, première vice-présidente ya Assemblée provinciale ya Kinshasa, na ba députés provinciaux elongo na ministre provincial ya budget, plan, emploi pe tourisme Noël Jésus Cheke wa Domene. Na maloba na ye ministre ya communication Patrick Muyaya apesaki longonia na député provincial Jared Panzu pona likanisi monene oyo azui ya molulu ya 69e anniversaire ya commune ya Bandalungwa pe abengaki bana ya Bandalungwa nyonso bayeba na kosangana lokola moto moko na tina ete commune na bango eyeba na kokende liboso. Jared Panzu na maloba na ye alobaki ete esengeli lolenge moko na bana ya Bandalungwa nyonso bayeba na koparticiper na harmonie pe na kimia na commune na bango pona kosunga ete Bandalungwa eyeba na kokende liboso. Jared Panzu pe apesaki longonia na mokambi ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique mwana mboka Judith Suminwa pona mosala malamu oyo bazali kosala koluka kaka lolenge kani ya kosala ete mboka na biso Congo démocratique eyeba na kokende liboso. Bosimba pe boyeba ete ba activité ya lolenge na lolenge ekosalema lokola ndembo pe misusu oyo ekosalema ti mokolo ya dimanche. Bana Kinshasa, opération zéro kuluna o la police a lancé pe ministre ya justice ezali kosalema kitoko po mubangi ya bouclage et salemaki mokolo ya mercredi kino jeudi na tongo kasi résultat nango bozo yango na ba détail oyo. La police ya mboka na biso République démocratique du Congo bazali bongo kokoba toujours na opération ndenge balansaki opération zéro kuluna. Kasi buta mokolo ya butu ya mercredi kino tongo ya jeudi le 5 décembre baye baki bongo kotia maboko na baye maeba tosaka mibeko te. Na yango commissaire urbain ya la police ya commune ya Ngaba Kinshasa atiaki maboko na 22 présumé bandi kuluna oyo bazali kozangisa bana ya Kinshasa kimia. La police boyende musala esalemaka po ya boye ezali kotalisa te rôle na bino ezali penza ko battre la population na biloko na ye. Pe lisusu le commissaire supérieur adjoint Jacques Samakonga ayebaki ko beta sete pe koloba na maye o la police azwaki lokola mukano po musala ezali ko continuer kitoko. Kasi musala oyo la police azali ko sala tope action bourgmestre ya commune ya Ngaba Aimé ayebaki bongo na ko saluer yango pe ko pesa moka ko soit ko renforcer ba moyens pour que la police a continuer kosala musala na ye poto ya criminalité na République démocratique du Congo et diminuer
pe population ayeba kovanda na kimia. En tout cas, bakonzi à la police tozali kopesa bino mokakoswa po wuta bolancer opération oyo Kinshasa atotamboli na butu to pe na moi bato na soloka bazongi bato po basusu bakoti na bandako boyende ezalaka. Tokomi na suka ya magazine na bino Info 15 RDC, magazine ya proximité pe ya visibilité olingi oyebana mokonza mboka yoka yo tala porte yango yo Info 15 RDC bokende te botika la poete journal na biso ya français ezali kolanda avec impact na idéologie espoir amala. Les actualités obligent, nous sommes là une fois de plus pour vous informer via votre magazine d'information, de visibilité, des proximités, Info 15. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue. Éliminés de la CAN Handball Féminin 2024, les Léopards dames de la RDC ont été assistés par le premier sportif du pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à l'issue du match face à l'Égypte au gymnase du Stade des Martyrs en quart de finale. Dalia Belema signe ses commentaires. De retour des Lobito en Angola, le chef de l'État a assisté le mercredi au gymnase du Stade des Martyrs au match entre la RDC et l'Égypte comme temps pour le quart de finale de la 26e édition du championnat d'Afrique de Nations Handball Senior Dames. Cette partie s'est soldée par la défaite de 22-23, synonyme d'élimination de la compétition et non de la participation au prochain championnat du monde féminin de handball qui se tiendra en Allemagne aux Pays-Bas du 27 novembre au 14 décembre 2025. À la fin de la rencontre, le chef d'État s'est adressé aux joueuses. Ce n'est que partie remise. Vous êtes jeune et forte. La prochaine fois, je suis convaincu que vous allez gagner, leur a-t-il dit. Séchez vos larmes, soyez fiers de vous, levez-vous front et regardez tout un peuple qui vous a soutenu, a conclu le président de la République. À l'étranger ou ici, vous ferez mieux. Maintenant, vous devez relativiser ça. Retenir les leçons d'aujourd'hui, des erreurs d'aujourd'hui, pour les corriger demain. Donc il ne faut pas vous laisser abattre. D'accord? Et moi, demain, je vous fais parvenir quand même une prime parce que vous avez fait honneur au pays. Alors, séchez vos larmes, soyez fiers de vous, levez les fronts et regardez tout ce peuple qui vous a soutenu avec le sentiment d'avoir fait votre devoir. Autre chose, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, élu de la commune de Bandalungwa et du district de la Funa, Patrick Mouyaya, a lancé le 5 décembre 2024 les commémoratifs de la célébration du 69e anniversaire de la commune de Bandalungwa. Suivez ses commentaires. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement national Patrick Mouyaya Kateboué a lancé officiellement les activités commémoratives du 69e anniversaire de la commune de Bandalungwa le jeudi 5 décembre 2024 dans la salle polyvalente de la paroisse catholique Saint-Michel. Cet événement, parrainé par la voix autorisée du gouvernement souminois, a réuni toutes les couches sociales de cette municipalité et plusieurs invités, notamment l'honorable député national Eric Tchikouma,
le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edi Iyeli Moulangi, la première vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, accompagnée de plusieurs députés provinciaux, mais également du ministre provincial du budget, plan, emploi et tourisme, Jésus-Noël Cheke. Lors de sa prise de parole, le ministre Mouyaya n'a pas caché son émotion. Il a commencé par féliciter l'honorable Jared Panzou pour cette initiative très significative et louable qui est la célébration du 69e anniversaire de Bandalungwa, la commune qu'il a élue à ses côtés. Il a exhorté les habitants et toutes les personnes qui se reconnaissent de cette municipalité de contribuer à son essor et de décourager toutes les pratiques et les initiatives qui ternissent son image. Patrick Mouyaya croit à un développement participatif de sa commune natale en complicité avec les autorités provinciales. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, le changement des narratifs que les Congolais veulent voir en République démocratique du Congo doit commencer par les communes, et pour que cela commence, les gens doivent se rassembler. Pour l'honorable député provincial Jared Panzou, il faut faire de la municipalité de Bandalungwa un modèle d'harmonie et d'inclusion pour les générations futures, et aussi de participer à tous les débats sur les sujets d'actualité et de soutenir les initiatives novatrices de toutes les institutions du pays, en commençant par la première d'entre elles, à savoir le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, pour un pays fort assis sur une constitution forte. Il s'y est de souligner que plusieurs activités scientifiques, culturelles, sportives et autres sont prévues jusqu'au dimanche 8 décembre prochain, dont la soirée pour le bonheur des habitants de Bandalungwa, sous la coordination de l'honorable député provincial Jared Panzou, soutenu par le ministre provincial Jésus-Noël Cheke. D'une information à une autre, après la condamnation des complices du rebelle Corneille Nangaa par la haute cour militaire, le ministre d'État en charge de la justice, maître Constant Moutamba, a annoncé les lancements immédiats des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa. Suivez ses propos recueillis. C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Nous allons veiller également à lancer de mandats d'arrêt internationaux contre M. Corneille Nangaa et ses affidés en fuite. Éphéméride dans ces magazines, le 5 décembre de chaque année, l'on célèbre la journée nationale de l'arbre en RDC. Qu'il faut-il retenir de cette journée? L'importance de l'arbre dans la vie de l'être humain sera dévoilée ici par Shadrack Barata, expert en environnement. Il est joint au téléphone par Dalia Abelema. Suivez. Bonjour Madame Dalia Abelema Yahweh, c'est une grande joie pour moi de pouvoir intervenir à l'occasion de la journée nationale de l'arbre célébrée dans notre pays, la République démocratique du Congo. Pour votre gouverneur, quand on parle de l'arbre, il s'agit d'une plante particulière en raison de sa forme et de sa taille, de son organisation sous la forme d'une tige dont sont ici des rameaux, d'où son anatomie particulière et par son tissu organique ligné. S'agissant de l'importance ou de la quintessence de l'arbre, ici est de signaler que l'arbre permet de réguler la température. En effet, grâce à son couvert végétal, l'arbre bloque la lumière du soleil, fait de l'ombre et transpire par ses feuilles, ce qui crée l'humidité et permet d'assurer une climatisation naturelle. S'agissant de couper l'arbre ou pas, il faut savoir qu'à l'heure où nous sommes, couper l'arbre, c'est comme vous arracher à quelqu'un sa vie. Voilà pourquoi dans d'autres organisations environnementales, on parle que si quelqu'un coupe un arbre, doit remplacer ce dernier par 2, 3, voire même 10.
C'est pour dire que l'arbre constitue la vie de l'être humain sur la terre. C'est grâce à lui que nous connaissons la régulation de la température. Alors, nous savons que les besoins économiques s'imposent. Exemple, la fabrication des bancs, la fabrication des papiers duplicataires, étant bien des choses qui sont fabriquées à l'aide de l'arbre, mais ici est de signaler qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre l'exploitation et le reboisement. Si l'on privilégie beaucoup plus l'exploitation sans tenir compte du reboisement, soyez-en sûrs, comme l'a dit un auteur environnementaliste au nom de Scrotti, changer ou disparaître. Si l'on ne change pas notre façon de vivre, ne soyons pas surpris que dans les jours à venir, que nous tous, nous puissions disparaître parce qu'il n'y aura plus cet élément qui va réguler la température, non seulement au niveau national, mais au niveau international. La journée nationale de l'arbre vise à rappeler à tous la quintessence cruciale des arbres dans la préservation de notre planète. Cette célébration est une opportunité unique de souligner le rôle vital que joue l'arbre dans la régulation climatique, la protection des écosystèmes et le soutien des communautés. Ici est de souligner que le thème retenu ou qui accompagnait la célébration de la journée de l'arbre pour cette année s'intitule « L'arbre, les salis de notre planète, plantons-le et gardons-le dans nos milliers de vies ». Et avant de nous séparer, en collaboration avec les bourgmestres de la commune d'Engaba et Melolinga, les commissariats urbains de la police de cette municipalité a arrêté 22 présumés malfaiteurs appelés Korama Kuluna. C'était lors d'une opération menée dans la nuit du mercredi 4 à jeudi 5 décembre 2024. Suivez. Au terme d'une opération menée dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 décembre 2024 contre les inciviques, le commissariat urbain de la police de la commune d'Engaba à Kinshasa a annoncé avoir mis la main sur 22 présumés bandits urbains appelés communément Kuluna. D'après le commissaire supérieur adjoint Jacques Samakonga, c'est sur instruction du commissaire provincial que cette opération a été effectuée pour sécuriser la population, surtout en cette période où les fêtes de fin d'année s'annoncent. Sur place, le commandant urbain de la police a par ailleurs procédé à la présentation de ces malfrats à la presse. C'est en présence de l'autorité municipale. Le commissaire provincial et général Mboula Kilimbalimba Blaise, qui nous a instruits, qui nous a donné les moyens nous permettant toutefois à maîtriser ces gens et les former et de les faire. Comme je vous ai dit, il nous a préparé depuis longtemps avec des multiples tactiques, souvent qu'ils venaient de l'Europe. Et sur le 22 que moi j'ai retenu, je viens d'exécuter 2, c'est le 2 qui nous a permis de ressortir les résultats ci-après. Cette action a été saluée par le bourgmestre de la commune d'Engaba et Melolinga avant de promettre de renforcer les moyens à la police de sa juridiction pour qu'elle soit capable de maîtriser les criminels qui terrorisent la population dans la commune d'Engaba. Je tiens à remercier le travail fourni par la police territoriale de la commune de Ngaba. Excellent travail, continuez à être aussi performant et on va tout faire pour que vous ayez plus de moyens pour mieux défendre encore la population contre ces inciviques, ces criminels, ces assassins. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition en français de votre magazine Info 15 RDC. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à votre équipe rédactionnelle et technique. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à très prochainement.